Yawon libota. Ben imposer au terotika qu'on a mis ba obligé binoter. Mais au liaga, j'ai la conscience que finir par 3-4 jours. Vous n'avez que 3 jours sur la terre, 3 vies. Mais la 4e vie, vous êtes en côté. 4e vie, oh, il y a vie éternelle, vivre éternellement. Kuna, obanoye bakengala zaki place boy. Nazalaka moto boy. Histoire na yo mena libumo yebite. Yakuna ti sikonde utakuna oyebi angote. Ti okoda ina libumo yebi le 2 vies onyoso tambola kina ngota jour mi balo onyoso sarakite. Mais on a 3e journée, il y a 4e tango eritenios ndesika oyeba parcours na yo. Ti na ndego zaki awa na 3e vie, ti ndego zaki na 2e vie, ti ndego yaki na 1e vie, nde kola kufungula film na onions obano vivre ango mutamutanga no observer vie na ye. Voilà ce que vous avez. Voilà ce que vous avez dit. Nous sommes allés à Congo. À quelle tournée dans le monde entier? N'est-ce pas? Et tant que tournée, pays nous sommes tambola. Ti tambola zongi. Avec la solote. Ah, ne tambo bando sala siko. Bilan, ya vino, ya parcours na yonde que utaki. Au monde aussi l'écran. Barobi miselango ya on me délivre sali ba écran. Attends barobi miselango vina yo. Et tout nyonso ovekaki na difficulté nyonso ovekaki beki boba kusala na première vie bakoyeba parcours nyonso na te boba suki na 2e vie la libumu bakoyeba parcours wana te boba zala vie ya 3e vie bakoyeba parcours wana te oyo bakoyeba parcours na bango boba ko hériter 4e vie boki yango libota. C'est vrai que mingi ba mérita ko zwa bonheur te mais bazwaki charnellement. La tribulation va passer, va bitungi seli, kobo mama, kokota na babuloko, pour la parole de Dieu. C'est vrai que moi qui l'échange qui parole de Dieu est comme ça bateau, bassemble pour la bonheur charnel. Entre temps, l'idoba eza pour la hérité comme que bonheur charnel te. Bonheur charnel est un cadeau au mutoko chango na mutemate que ba kopesanga cadeau. Mais alors objectivité ya mutoko na landa parole de Dieu uniquement pour te jour J jour nzoto ekolala fin ya chair mais début ya esprit et continuer à vivre âme et vivre éternellement. Parce que chaque chair a sa fin. Cher nios, il y a moto. Cher nios, il y a être vivant. Cher nios, où ils en a souffle de vie. Cher et lali et souki et sili, mais âme et continuer à vivre. Alors, il y a des gens qui ont souvent cru que âme et moto ne vivent éternellement. Âme et nyama et vivre été, âme et ndeke vivre été, âme et bis vivre été. Entre ta grandeur, il y a âme, il y a être vivant, il y a vie, seconde vie. Seconde vie, il y a vie éternelle. Mais dès que la chair peut aussi souffrir. Nous autres, et au monde habitons ici. Donc il faut que ça ait persévérance, il faut que ça ait Kondima, Fosa Nampiko. Oye, le persévérance, c'est dire molende. Si vous avez côté loba, à souhaiter à tout la borche et sengoyanzoto. À ce là, vous allez déjà erreur. De ce côté, au côté, na voie nous sommes solo. Faut jouer. Bitungiseli fozwa tribulation parce que mukileza ki sende na ba parti ebele ba parti oyo kolingali lobate ezana mukili ba parti oyo lingaka losambu ya mukili ezali na mukili ba parti oyo lingaka losambu ya Satan ezana mukili bo pe basambla na nzambe d'une manière charnelle ils comprendront même pas ce que vous avez. Bon, manière, il y a le sambo démoniaque, ils haïront directement valeur, il y a le babozanango.
quand eyoki kombo liloba ayini déjà amoni déjà osambela na liloba ayini yo akosala pe mabe. Amen bota. Bako bengano pe na musala parce que oza musambela liloba. Bako bengano pe même na école parce que oza musambela liloba. Bako bengano pe na famille parce que oza musambela liloba. Bako bengano pe même na libala parce que oza musambela liloba. Madame pe ako boya yo parce que oza musambela liloba. Baninga pe bako boya yo parce que oza musambela liloba. Mais par contre na bisambe nyos ya libanda oko sambela no oza tellement aimé babi asambelaka. Ndeko na biso asambelaka makasi oza kuna na bisambe wana. On a souvent cru que c'est véritable meilleure voix. Véritable meilleur le sambo. Or que le sambo anzoto balaki se bango koningana, konganga, kosote, de le sambo anzoto. Parce qu'ils ont souvent cru que tant motangangi nzamba yoki. Or que devant parents, devant ba bot, devant ba autorité, devant ba responsable, faut qu'il samungongo. Alors, ceux qui sont devant leurs parents, sont ngangi, babi manque à respect. Mais qui leur a dit que devant Nzambe, il faut nganga. Parce qu'il faut qu'on nganga pour nous sentir pas Nzambe. Étant donné qu'il y a un musikate. Mutaza musika, nde banganga, pote ayoka de loin aux ali. Soit mutaza inférieur, nde okonganga, parce qu'il est inférieur. Mais Dieu a élevé. Asa très haut, onganga pona ko senge panda yi pourquoi. Voilà valeur de l'obéi ko expliquer na mokili. Voilà la différence. Pour te senge panda Nzambe, il faut senga l'autorité. Quelle autorité? Pona ko bengana Satan, faut sa autorité. Quelle autorité? Ba bengana Satan, l'autorité nyos Satan silika makas abaki sa autorité na ye. Amen bota. Donc on ressemble à Nzambe. Boba dans la ville, le sambo démoniaque, ils doivent toucher des histoires. Ils doivent avoir des fétiches. Ils doivent avoir des histoires. Bino moko ba yebi ba histoire nyoso. Ya mekile angele. Mais lilo ba joko évoluer sans pouvoir terrestre, sans pouvoir mondain, sans pouvoir nocturne. Pouvoir nocturne na iloba ça à côté. Amen. Parce que pouvoir céleste et l'équipe pouvoir nyo bokal sanan puissance ni l'équipe puissance en dame. Ya Satan ce mutazana puissance en dame. Na mutana puissance à Satan. Nana kobanga boninga. Voilà certains points expliquer nabi basambeli mosambela comme banga ndok. Ok liloba eko laksabino oza mosambela liloba obanga ndoki te peko chango na mutu te okotia pe na masolo na monoko na yo te parce que so tie masolo na monoko na yo makama ndoki otomboli Satan pe opesi valeur. Mais mosambela solo anatina makama bandoki te. Mosambela solo akolia même na moto balobindoki akosalo lokote. Mosambela solo akovanda akolala même na mutazando akosalo pe lokote. Yende mutamona passe. Yende mutaukima. Yo sana tina ukima yango. Fo bengana yango. Mutu abengani moninga sebdia motema mabe. De ce mutazo bengana Satan, ça veut dire à comme na motema mabe po musala Satan ko bengana. Mais musala Nzambe ko yamba na mabe na malamu. Ngombe na ngombolo ba vande sika mo ba oyo sana pasi ba obebe sana pe mais comment lelo mosambili po bengana Satan po akende wapi ba bengana akenda ba bimisa ye na mayele nyos abima
côté à mon déplacement Satan qui a longwa wa ke koto alobo ça l'effort les lobabino ba Hollanda ça voyage salut et salut à vie éternelle les lobo Hollanda so chiango na lokoso ke pona zwa mbongo okozwa ngote pona zwa misala okozwa ngote pozwa voyage okozwa ngote pozwa poto okozwa ngote pozwa ban kocha eloko mo liboso no pona kolanda lilobo te. Au contraire, zana molende, il faut savoir que vous aurez beaucoup de difficultés. Taliban Israël, tata tindi Moïse, avec annoncé devant Pharaon, tika peuple yanzam, balbi manambokoyo, bakende ressemble yanzam na bango. Pharaon a dit non, pas question, bako kendete na lingara bango. C'est vrai que Pharaon a beaucoup aimé le peuple d'Israël parce qu'il a su constater que Bazan a pouvoir non suprême. Kat na bango, baki na courage ya misala, baki déterminé valeur mo contre sexe kat na bango. Mais habitants d'Égypte, ils ne savaient même pas. Comme ça va on esclave. Le seul dit chose ensemble dans solo. Bakomono lokola muta valeur te. Bakomono lokola muta pamba. Yona babenga bino na kende kuna te église abando. Entre temps, bino mo bozana kat. Église abandoki. Église ya Bakish, église ya magie, bino mo bozana kat. Ezana monda mo magie. Bata pratique ya magie. Misana ngoi monanaka. Misana ngoi monanaka. On y a ce beaucoup de tapis rouge, ça dit déjà quelque chose. Faut pas ça de recommandation. Chaque symbole, yamakila, tapis rouge. Soit, bilamba pembe pembe. Au moment où ça lati bilamba pembe babi aza pembe pembe donc lati bilamba pembe de valeur yanzam. OK? Pas si symbole. Soit mwendo. Voilà détermination au munguna ayaki na mpona ko bebisa mokili mobimba. Malgré tout pour lui, malgré tout pour le diable, tata mokili ya mokili alobaki eti bapona minanga bazana mokili na kotika bango babebisa manyoso liloba eboti bapona minatata. Metango za mopona minatata zala na courage, zala na molende, zala na kondima pozi mbongo te, kondima pozi bonheur ya nzoto te. Bonheur ya nzoto eko ya ou pas, tant mieux, ça veut dire bonheur ya nzoto ya mosun eko ya okozango te, za accessoire ya pa oye kotikala na mokili oyo. But baolanda accessoire olebo balanda voix oyo tellement important. Alors que ça voix important, faut subir, faut mona passer. Yongana but ya makomi koyeba ko zwa détermination, koyeba ko zwa position. Kende ozana iloba même likambo salite okota prison. Okoti prison pona iloba. Boba sakola ki na Bible ba mingi bakota ki prison. Mingi ba boma maki. Bako boma pe pona iloba. Bako pimelo pe bilei pona iloba. Bako pimelo pe mosala pona iloba. Meko banga te. O tata abongisa pona yo ekoya. Okozanga pe nyonso pona iloba. Bata mukili babiki asuki ya komona pasi akoyokeloko. Mais réponse à tata changement eye nyonso ba priva kiyo ukola pese yango et sale marato et sale marate bango ba kanisela ko souffrir à un certain moment bon na makambo changer yo réussir na vie. Mais bande na Christo mais ko lukanya sur tout le temps ko se focaliser na motema no ke na réussir
ye nde moto asalaki yo, ye ayebi date okosouffrir, ye ayebi date okomona pasi, ye ayebi date okobela, ye ayebi date bakoyiba yo, ye ayebi date okokelela, ye ayebi date oyo okopesa